Merci les amis de Poto na Poto, les amis de partout, bah fidèles Nabiso ya Poto na Poto, vous allez toujours branché na site Nabiso ya www.potonapoto.com. Il y a mon boss Lamine Dovo, Oyo Penazali Pembeni ya Mama Flo si belle, motema ya journaliste du Saint-Esprit. Vraiment lelo toye pona esengote mais lelo toye partager mawa na famille Oyo, il y a groupe sans souci d'Afrique, na actrice na bango Amanda Feza wa kufelaki mwana ye exaucé azaki bongo na âge ya 10 ans ko ça 11 ans bientôt mais Nzambe autaki ko benga ye na journée il y a le 17 ndenge za kaka atikaki biso vraiment na lingi vraiment avec Bino ensemble to découvrir ba moment tout ndenge obsèque ezoleka tozali déjà deuxième journée Oyo ezali journée ya enterrement na simalanga bozomona ndenge batu baye vraiment ba artiste to moni vraiment to kolobaka na micro Oyo ba o baye na ba o baye te to tanga bango na micro Oyo ndeza la kaka avec biso na caméra Oyo simba pa ya D10 donc D10 plus donc pro yé mota simbi caméra Oyo na yende to découvrir bino banani bayaki ko assister pe na banani bayaki te parce que caméra Oyo e mo ezala pe songi to kozwila bino bilongi ya mutu tout o azana matanga Oyo et puis na ba intervention na bango par rapport ya moment Oyo ebeti Amanda Feza oboyebi artiste comédienne na munene na CP Sarabino vraiment ba condoléances pe na bandeko tout Oyo bobenga ki pona kopesa ba condoléances na bino na moni bongo Sarah Chikita ba lobby vitamine d'amour na kati ya Chicago yo faut la kaka merci pour la condoléance Mireille Kabé di Sala vraiment à Paris au PC ba condoléance na komi na moni vraiment maman Marie de Mol Bouka Fatou donc na kata Montréal a PC ba condoléance na ye na moni lisusu Mama Toussemba la maman na Mervedi maman na Crispin maman moko malamo wa papese ba condoléance na ekoma ki Marlène Lusevi na moni lisusu Ormeline Luzolo ba condoléance ekoma ki vraiment tous ensemble vraiment nabino to mona rendre caméra zo tambola quoi donc tokutana awa ngai tokutana kaka awa lisusu pona ko laksa bino ba impression ya mawa o bandeko tu bazalaki nango na micro o donc à suivre quoi. L'impolitesse de la mort, promenade sans retour pour les pécheurs. Barwa bakoy kova na peti na bango, bazali kolia ape komela. Liwa ekoti ezumoko ekena ye, ezongisi ete. O liwa, eyebi bakondi te, eyebi semame. O liwa, ekotatola, makita. Kaya bomoi na motwe oh liwa eko banzaka basekele nyonso ye sukaya bomoi na motwe yango bakumisaka te soki moto na nakufite poto yebite basekele nyonso ekobima yango balobaka te soki moto na nakufite poto yebite basekele nyonso ekobima oh liwa eyebi mbongo te eyebi bapokwe te eyebi babalani te ezalaki na roi moko très puissant sur la terre. On continue toujours quand ndenge ezalaka. Papa allez bonjour. Ah bonjour. Vous m'avez condoléances. Ah merci pareillement. Merci beaucoup. Tomonio na présence na vraiment na matanga ya exaucé moi na mandat par rapport ya likambo ko lo bandi ba impression na yo ya mawa to ya douleur. Bon ça fait mal parce que to perdre moi na biso. Na joie na déjà une fois na makoko azaki moi nanga. Donc ça fait mal mais to pesca nzambe merci parce que Bible lobi na ba circonstance sinon surtout comme Sarah nzambe yenda pesa yibiso yenda juillet to pesca nzambe merci que son âme repose en paix. Moi il lobano pour na maman na ye Amanda wa tikali ça fait mal mais
moi les loba ya ko conforter yende zalaka. Non, c'est un collègue nangai Manda, Aza toujours makasi, Aza toujours un espoir dans Nzambe. Donc naebi que ata lelo toyi kolela, ata koyi kosa nini aozonga souté, il est déjà parti. Donc Azara makasi, Nzamba pese makasi. Ça, merci. Merci papa Alain. Merci beaucoup. Mes condoléances maman na Soraya le Yandaya. Merci pareillement. Merci Tomonio vraiment tant que moboti oye ko assister au Azali moi na yo premièrement Amanda et puis collègue na lisusu Amanda akufeli dotoko benga ekoko pona yo donc pona yo Amanda aza cher to yebi mais présence na yo ezo signifier bisoni. Bon présence na ngai na matanga liboso na ye en tant que maman ya Amanda parce que Amanda bandi musala théâtre na maboko nanga ngam na laxi Amanda ni ya tema na caméra ndeni ya ko jouer ngam na mama Amanda na monde banzonzing donc on a vraiment en tant que maman ou laxi Amanda musala et puis pour na exaucer ça le ko nanga parce que c'est tout temps to banda groupe La Gloire parmi ba théâtre liboso to banda ko na TV exaucer jouer na 4 donc abana biso La Gloire tant to banda exaucer na bo mwana na ye maman na zo na ba tournage tourner na ye sinon ndenge exaucer ko kola maman na komi na monde pe banzonzing akomi ko memaye na banzonzing donc na perdre de koko na nga pe mwana nga acteur exaucer azai pe na kati ya groupe donc yango anaka vraiment liloba vraiment oyo pour la conforter Amanda ndenga uti ko perdre mwana ye message ni vraiment ya kimia oyo ezake et uti pe no fond de ton cœur pour Amanda kota na perdre mwana na ye. Bon na webseka kaza na kimia koku fela surtout mwana oyo boti sala rapasi eza pasi mingi komona mwana sa komi na 10 ans ozana senga mwana zo kende classe bozo sorola que la mulalo la muki bomwana kufi au père de moi les c'est ça pasi na wesa ka manda ba ku na pesi ka souhaiter ba courage nzambe ndem topesaka nzambe ndem tozwaka abi pourquoi permettre que nata oyo exaucer tika biso donc courage kaka manda zala forte ezali kamwa pasi mais torosa ndeni eza mokano nzambe dona ko lobane ka yangwana. Merci maman na Soraya. Merci beaucoup. Sondia Tamaniata mes condoléances. Merci pour ton apporto. Vraiment tomonio vraiment oye ko assister ndeko na biso Amanda uti ko kufela exaucer pona yo ezo sala ona ndeni ko mona exaucer azate. Moi na biso donc moi na biso atiki biso donc 250 200 mawa donc 200 souci à moi na biso ne te perdre moi na biso moi ne te bota bana na biso boye et puis na ba ajo yo déjà moi espoir mon rezalara donc perdre moi na biso ya mayele makasi ya zaki nango et puis moi na moko souci ka moi na biso ndenga ke wana pena moi na nga vraiment moi na nga pena donc depuis maman na ya bota ye to yebana na maman na ye ti ndenge moi na zo poussa na aja akomi nango azabena ami ya moi na nga grâce quoi donc pour ba âge moko en souci mabe quoi. Vous avez un message particulièrement et où tu peux la motema pour adresser à Amanda parce que tu as dit que perdre un moto ça fait mal. Mais message moi tant Amanda zota la boyer alors bien que non et ça lié bien message particulier. Non courage mon liwa tokana yangote eza mokana nzambe donc nzambe kaka asimba pena motema na yepo eza facilité loko esalami quoi ko perdre moi na ba âge na biso boye donc eza facile nzamba asimba motema nzambe ne azala le seul consolateur ya koleka biso batamokili quoi donc nzamba consoler motema c'est ça. Merci beaucoup Box Live. Merci beaucoup Adams Luzolo, merci. Mes condoléances Pierrot Ndombas. Ouais, merci Adams, merci Luzolo. Vraiment tout le monde banda makambongi bandi oza toujours wana vraiment message ni vraiment koza nango par rapport ya bato ba Holanda yo et puis message moko particulier na Amanda ninga uti ko perdre moi na ye. Je crois que les Amanda atagoloba que azamona ya ndeko na biso
à part que le babongo a zappé les sous acteurs parce que surtout mon exaucé a joué dans un film belé, à Banzonzingo, Bandeko belé pe batala. Donc a joué na major Bisadidi, a joué dans groupe sans souci. Donc vraiment, à ta moto yo tozala kanaïe le co-acteur. Et puis nga et pas mandat na ami na été, nga cousin ya mandat. Donc comment je me fais partie de la famille et alors tu es banni comment même n'engue tozara na famille n'engue tozara na mandat. Donc ça c'est pas seulement mandat, c'était notre acteur et puis il est aussi notre enfant. Donc nous sommes vraiment tristes, il y a au monde que Allah lina cercueil main, rendons grâce à Dieu. Message moi par mandat pour la conforter. Amanda, moi je t'aime beaucoup. Dans le bagine le mot dans lobby que la mort nous sépare. Mais il séparé peut bissoter parce que Aza gravé dans mon thème, exaucé dans mon thème, na bisognos. Zala makasi, prends courage, ma soeur, prends courage. Oyebi nde to voir sans tata, sans maman. Tu bagarre na nenga na biso. Même musalo baloba trop pour na biso. Mais le to continuer toujours kozala. Ozara ya na ngai, na linga ko mingi. Zana courage, tout ça esprit, to continuer la vie continue. Biso to ozala ba maman, to ozala pe ba papa. Donc courage ma soeur. Merci. Merci Pierrot. Serge, bonjour et puis mes condoléances. Merci pareillement aussi à vous. Tomonio toujours PK depuis Makambo et Bandi Ozawana présent. Le lobby Tomonio Oza toujours un mouvement vraiment pour nous exaucer à Zalakinani. Bon, exaucer humain comme tout autre. Exaucer c'est notre famille. Exaucer c'est notre neveu. Donc c'est notre enfant. En fait, Azaki, mon amour, Kozanae, on n'a pu garder que de bons souvenirs. Et que ça est baki, Kocha, ambiance, escambiance, athées. Et que ça est baki, Koluka toujours à chaque fois que Borozalawana. Asa lelo komoro lelo peut-être dans le monde artistique to benga ngo innovation. Et cet enfant avait ces dons-là, avait cette capacité d'aller chercher plus loin pour que les autres comprennent vraiment qu'il existe, qu'il est présent. Et aujourd'hui, exaucé ne plus, mais il est toujours là présent. Pourquoi il est présent? Parce qu'il reste à jamais gravé dans nos mémoires. Nous le respectons, il est toujours là. Donc il est toujours présent dans nos cœurs. Oui. Et ce que je pourrais peut-être dire à Amanda, c'est vrai que dans la circonstance, nous sommes comme Sanzambé. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Fais ça, tu es la maman d'Exaucé, nous sommes les oncles d'Exaucé. Toute séparation a été toujours difficile, mais ce que je me heureux, Chapasi o exaucé na moté mamaka cité parce que exaucé ne plus, mais il existe au travers makambepele oyo asala pe pa ye maman na ye. Donc quant à toi Amanda, sois forte, continue toujours à prier et Dieu va t'aider. Donc Nzambe karabondi sa moté manao. Merci. Merci Serge. Merci beaucoup, on continue toujours. Ça fait mal, mon témoignage à Bandekotou, ça fait mal, mais donc on continue toujours. Sokiriwa ebaki minduke nde basoda bakufa kante kolo nde bakufa kante sokiriwa ebaki masanwe nde bato masano bakufa kante yaya nde bakufa kante papa oh liwa eyebi kolata te eyebi honere te o eyebi bolamu te eyebi nyonso te o eyebi se mabe yaya oh
on continue toujours ya kolobisa ba artiste ndé zalaka tomoni moto a simbi programme ya matanga o ya osala modération. Il s'agit bongo artiste comédien Gingombe ya groupe Sans Souci. Yé mutu a simbi programme onyoso. Mes condoléances monsieur Gingombe. Merci, c'est les plus attristés parce que Batonios au Bazana Poto, Bayebi, Mwana O exaucé, Aza Mwana O a participé à Banzonzingue Belé, a joué et puis ambition là qui un jour ce qui a collé à la réalisateur. Bon, la nature a fait ce qu'elle voulait, a joué, bon, il n'y a pas de problème, mais Nanga Kina Yebisaba Ninga, Yanga a Poto que au-delà ya Rosala, acteur et groupe Sans Souci d'Afrique. Nazali secrétaire général, il y a CPU, hein, comédien et presse unis, et pas Wapi Adam Sazali, initiateur, fondateur à Borel. Donc, na CPLI, na Boye Nabino, na Boye ko assisté biso, la qui vraiment que Boza, internaute, et puis vous allez fouiller des événements, fouiller d'informations. En tout cas, bon. Et ça l'ira bien quoi, ça l'ira vraiment bien, merci beaucoup. Un message particulier à Amanda Ndenge Exaucé qui est vraiment un message conforté. Je sais qu'Amanda doit toujours comprendre que la vie elle est faite de beaucoup de réalités. La vie est faite de beaucoup de réalités. Azar en a courage parce que sans courage on n'a peut rien. Et moi na Koufi, Nzamba kosala ke apesa yesu mwana oyo ana ba capacité na ba qualité oyo tout ça qui n'a même koleka. Dieu est grand et il est souverain donc na tombelier kaka courage. Donc bon courage. Merci CG. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie en tout cas. Bon, on continue toujours avec cet élément donc à Tomoni Doudou Soupou parce que Doudou Soupou pas dans l'histoire naé par rapport à Exaucé. Je me souviens na monaki na tournage moko à Tournaka et puis Exaucé Azalaka moi naé avec lui Togomegamuke qu'on appelle témoignage à Exaucé. Doudou Soupou mes condoléances. Ah, merci mon frère. Pareillement. Merci beaucoup. Tomonio vraiment toujours depuis Makambo et Bandi, depuis Matango et vous êtes toujours présent. En fait, Exaucé Azalaki na niponayo. Vraiment, là on a roloba. Exaucé Azalaki sous moi na terre comme un collègue. Parce que on a joué comme un professionnel il y a bana. Donc cérémonie lelo oyo to tele mabotoye belé boye. D'ailleurs, moi, parce que Exaucé était reconnu par tous. Il est reconnu. Amanda Manena Omeme de Banzonzi a joué par le président major, le grand producteur, a joué à Kuna. Tu joues à Outsoloba, tu joues à pièce Amanda, a joué moi en Angaï. Exaucé est déjà artiste. Donc, Nenga Koufi Boyne Balobaga, artiste à Koufarate, œuvre, il a yé pratique œuvre. À travers maman et pièce à maman et Exaucé Tigalado, à ça cher pour l'Angaï. Voilà. Un message particulier où tu pas Doudou Soupou pour sa mandat d'engue moi naza sous-souté pour la mandat ko lo bana enini. Ngai na repé sa mandat de yondo retourna biso. Wa mandat za biso. Donc moi na pe sa message na baka nzamba doucir mitema na biso. Après ça biso kimia. Yem ta pe sara, yepem ta botolaka. Mais biso to tikali te ba obongisa venir quoi. Mais voilà. Merci beaucoup vraiment Doudou Soupou. On remercie PSN Nini. Poto na poto, 3W.poto na poto. Donnez la bonne mois d'hiver. Hiver. Voilà. On appelle ce phénomène Malou, aux États-Unis, sans oublier Jimmy Jibamal, le grand producteur. Yoyebi Masolo Carré, na CP Makasi, na Annabelle difficile à garer. Yoyebi Sida Bilé le José de Londres. Place aux alliés Yoyebi Nayo, Atika Roté. Naza toujours de cœur Nayo, Binope Talarak. Amanda Koufeli, vraiment Koufeli pas artiste. Donc voilà, merci beaucoup. Merci Doudou Soupou. En tout cas, on continue toujours na bandeko, toujours élément na moni sou bata poto basangana ki José de Londres Sida Bilele, na moni sou Anseluzolo Mike la Duchesse. Donc na moni sou Igor 2 minutes Rite Katondi Lubanza dio vraiment bosangana ki pekuna pona ko commémorer toujours Exaucé artiste wa kufa ki atiki biso Metapinga Igor 2 minutes Sami Mokili na moni vraiment boza ebele vraiment na poto wana bosangana ki ba succès Kasongo bosangana ki vraiment na ba producteur le ba Alpha Bokole Arme Lourde et tiki beaucoup sous production ba Titi Kalou Major Zolo vraiment on est ensemble et on continue toujours.
bobi mokili bino bolobi nga liwa naza move kasi nzambe na bino tanga asali mokili ye asali bino na biloko nyonso ye ozalaka na kimia na mokili kaliwa bato nazalaka na ngai te o na mibeko nzambe apesaki bino ledene bino nde boboyaki na bino kotosa ye nakanda na nzambe tout cet élément a tokutani vraiment na président ya mandat donc président pour de chasse groupe sans souci d'Afrique président mes condoléances merci beaucoup vraiment président tomoni o ndengo azo assurer matanga o depuis bandaki ti oza toujours wana ozolala te vraiment pona yo exaucer azalaki nani exaucer pona nga azalaki mwana ya biso de deux aki mwana mais azalaki acteur pour abandon jouer peu mingi na ba pesta biso même na banzonzing bono mona ye mo muke to bano former muke do azaki mwana pona biso vous avez un message particulier vraiment au Gogi ko pesa mandat à travers vidéo oyo et au type monter pour la conforter bon Amanda vraiment toujours kabla mawana ye le PC Bakondola c'est belé toto père de moi na ye pas moi na bisopo Amanda c'est actrice au sein du groupe sans souci magasa banzozi mais groupe na ye asa jouaka eza groupe ngai groupe sans souci donc na pesa ba courage nzambe mo mta yebi yemta pesa yemta jouaka moi to contrôler nzambe ça te na pesa ba courage kaka la fille c'est comme ça merci un message na bana poto au ba à travers poto na poto bana poto to lingi bango mingi ba côté toujours na bilili na biso ya ba théâtre kin ba groupe sans souci ba continuer toujours Kolanda to lingi bango mingi merci beaucoup merci président. On continue toujours cet élément des alakaka tout le monde sous arrivé à président Caleb ayeko se présenter vraiment balobi lela na ba oyo bazo lela c'est pas na ba c'est pas mes condoléances président Caleb. Oui, en tout cas merci Donalo bakoko akofi parce que ndeko azalaki pena biso ensemble na Sina qui Nathan moko boye donc yango wana comme je suis sur place na yepeko se présenter comme tout le monde c'est ça. Vraiment et ça liba na poto bien comme on a eu oye vraiment pour assister na matango ezali à groupe sans souci mais tout le monde président Caleb du groupe Sina Kaye un message particulier vraiment kota la mandat bungisi mwana o azako ko pa na yo message moko o ko consoler ba condoléances kaka nzambe mutapesa nzamba zui donc za mambo yaka na via mutonyo stu ba condoléances mwana kei nzambe mo ebi pona nini parce que si lui ne permet pas il ko sala maté donc nyo sokona boko nzambe a mandat ba condoléances belé pina libotane mo bimba c'est ça on a bana poto un message bande kono tiki kuna oui toza toujours ensemble bana poto tous ensemble il y a rien à dire donc tous ensemble. Ouais, on continue toujours bah impression bah l'obito les lana bah bazo les latomoni bah tunde to bah toujours caméra ou la saba bah yaki non bah yaki te de soba moni mutu la caméra ou te se ga yaki te président Papi Kader mes condoléances. Merci. On dirait non moni le gars qui dit ça. Ah rien. Yote. Ah rien. Merci wana. Kazamba Lox. Oko kata pe Lox qui dit. Depuis na bo depuis ba baby gana na kenanga. Vraiment qui dit ndenge zala toujours tomoni oye na matanga oye kolelana Amanda vraiment un mot par rapport à circonstances au bana poto bazoyo kayo malwe na batapage pour télé MC Jeep. Adam Sorobo Nsanga Pamba vraiment ndito nkoloto lo bakake et comment ça se passe et comment on a vraiment mutakol simona na itsa comme na ajuana vraiment ya perdre kabou donc on va les passer et puis koza peka moi bien na batu na kimba moko za kape moi bien na batu tellement Amanda za bien na batu moni aibaki o leki o yaya o tu ya monde qui sauter vraiment matanga na on dirait mais yende a eu problème pour moi on a confié au monde qui tout s'est présenté vraiment belé presque une grande partie artiste et comédien va présenter parce que aibo solo là donc il y a le quoi bible le bitou là ba o ba olela tozala ki kaka obligé tant to yo ki sango et puis to yo olela na ensemble voilà. Merci vraiment Papi Kader autrement dit Kidis vraiment ceux qui ont un message particulier il y a quoi adresser ndeko na biso Amanda message moko pour nous conforter na pas sur les au kolobani Bible ka elobi ke nzambe mtape saka et yepe mtazwaka moni
tokumisa nzambe na circonstance nyonso vraiment faut tokumisa nzambe et ça il n'en passe par après sauf en dit trouvant normal pour nzambe déjà permettre le quand nzambe déjà permettre moi na kufi et asengaka nzambe merci pour permettre et non à luka a qui de gauche droite pourquoi nzambe sali on mais asengaka nzambe merci pour ce nzambe linga quitter nde moi na pas kufité donc quand à moi na vu ça maman na mandat vraiment akumisaka nzambe akomisa nzambe pour nzambe permettre déjà et le problème est commis déjà voilà. Merci président. Merci président. Ok, on continue toujours vraiment tout le monde vraiment assistance massivement ya artiste poto na poto to lobaki caméra oyo e relaxa mututu ayaki ayaki sans polémique mais mes condoléances président Bobo. C'est partagé quoi donc merci. Vraiment tout le monde qui assisté Amanda fait sa collègue nous à Moussala vraiment liloba moko particulier et puis message moko oyozanango pour Amanda pour nous conforter. Bon en tout cas pas ce jeu Amanda et Zubisonso parce que au-delà de tout moi on a biso azaki pe collègue na biso donc non c'est on Amanda zalara forte. Courage, ce sont des choses qui arrivent. Donc, en tout cas, à soutenir sous Bisso parce que je suis quand même sous famille Bisso. Tant que nous nos parents, on fait les moines. Tant que quel que soit âge à moi Bisso, on a collègues Bisso. Donc voilà, ça fait vraiment trop mal. Mais je sais que Dieu nous fera grâce. Amanda soit forte. Ils n'ont pas su jouer sur Bisso. Nous avons dit que ce sont des choses qui arrivent parce que c'est lui le maître de tout et des circonstances. Donc voilà. Un message na bafan ya poto à travers site ya poto na poto. Voilà, poto na poto bafan onyo so alinga bo manoka. Vous avez toujours branché vous avez nouvelle na biso. Il y a ba famille na biso famille ya biso artistes et comédiens tout. Particulièrement ya bobo manoka, je vous aime tant malgré tout on attend pas si bolemba biso te quoi merci. Merci président. Engambe tomonyo toujours na matanga depuis lobby tomono baluka vraiment lilobana vraiment par rapport ya makambo ezani. Ouais, merci Adam Sulzolo. Merci na micro na ya poto na poto et puis batutu ba tala biso na libanda ya mboka. Tu ko partager mawana ser na biso, actrice na biso a jouera bien Amanda Feza. Alors tu ko perdre mwana na e moni likamwezo aka batu. Tala bolingo Amanda zaiki nango parce que solera bien tala niveau ba artiste ba ye awa au comme ça kutu ye mo ne mutazate or mwana na e. Donc on moni présence na biso awa te ko lela elongo na ser na biso to moni pe poto na poto pe na matériel po ete bato bazali banda batala biso ba président nanga Sida Bilele José de Londres tala mona événement désolé ka ba Jenny le mabatala ba mifi misuri ba Lina Love la ba di chakala mi batala image neni to la ser na biso et pardon tozoli la mona ya ser na biso Amanda donc je crois c'est ça. Merci beaucoup Ngambe. Merci beaucoup poto na poto toujours merci. Merci beaucoup Papa Maswako artiste comédien pe tomonio awa vraiment Amanda aza collègue na yo et puis mwana aza mwana na yo impression na yo par rapport à événement aux années. Les événements ya mawa quoi. Événement mawa po to s'attendait ngande tsingana za surprise na yeba ete mwana pa obela ba nini donc et ça li pena passe makasi. Et ça lui passe ma casse pour et où tu les calate à pièce moto tourner démon ou démon. J'espère Amanda qui n'a moi na tozena les fantômes na biso to tourna kini malgré tout les fantômes tourner était mazaki wana petit na biso hermo tomboli au memi après wana toto za suna epela donc to tourna qui en a parlé les fantômes yamba biso kitoko et ça passe ma casse mes condoléances na famille Amanda et puis na yemoko que son âme repose en paix l'enfant donc Nzambe a protégé Zanzela biso nyonso on comprendre biso tout wana nzela wana to botama moma pe ya okufa ezali donc makasi tozana de cœur Nzambe batela e place akei asunga pe Amanda azwa su mususu oyo kolongola e ba souci wana quoi je crois c'est ça. Merci Papa Maswa. Merci beaucoup Adam Sulzolo. Ok, on continue toujours présage de Kiloa. Tomonio pe oye vraiment ko assister Amanda ko feli mwana waza mwana yo moi le lobana yo et puis impression na wezani.
Bon, il s'agit que moi passe ma casse d'abord à moi na biso. En plus pour n'anga na benga pas à collègue na biso parce que c'est artiste. Et puis que moi quelque part film à jouer, toujours pas film à mandat, à jouer pendant 4 jours moi na mandat. Les lots à tiki biso, ils a passé le mitema, mais visa nzela on s'en passé la biso nyonso. Nzela on s'en passé la pour na biso nyonso donc. Tout ça comme fort quoi. Toujours les lacars ensemble, tous les lacars ensemble donc. Nous sommes à Osunga et puis tout ça me l'a na mandat ça ma casse parce que père de moi na ajoana et ça la passe mingi. Mais il faut ça ma casse pour ça chez moi on s'en passé la biso tout. Bon c'est ça. Merci beaucoup président. Ah, merci et puis mbote na bana to poto ba fa na tout na bana poto na poto do balandi site poto na poto do plaisir fort na avec prochaine fois ndé abonnés émission Mobimba quoi. Merci beaucoup poto na poto. Merci to continuer toujours à tozana til de ngangi moi si oyo azanga raté assistera bato na ba circonstances nyonso oyo la rabatu surtout ba comédien til de ngangi mes condoléances. Ah merci papa. Vraiment tout le monde sous assister Amanda Feza au rôle banini pour na Amanda et puis exaucer azalaki nani. Bon exaucer azalaki moi na biso à part moi na biso azalaki pe artiste. Pour ça bande pe ko sala musala o. Donc on a kolobaka na Amanda mutu apesaka eza nzambe mutu pe o azwaka eza nzambe pe kaka dans ba circonstance nyonso tu tokumsaka ye po tant tobotamaka toyebaka ba date tobotamaka mais là tokufaka toyebaka te donc yango wana ka il faut tomilingela kaka na vie no yebisaka Amanda azana ba courage azala forte ye aza mama bana mususu bazali bana mususu batikali donc biso tokolemba te toza pembeni na ye wana toza toujours na ye pona ko matisa ye moral quoi. Merci Tidengangi. OK merci. OK merci. On continue toujours à Tomoni Mokonzilu les Oazali réalisateur il y a groupe Simba il y a président Lombe il y a so chapeautant mikolo yo l'absence il y a président. Mes condoléances monsieur Lolé. Merci. Merci beaucoup. Vraiment, tout le monde a assisté à un groupe sans souci. Ozali bongo Amanda Koufeli, moi naye okolo banini pour exaucer. Bon, pour exaucer, premièrement, je présente ma condoléance d'Abisso de la part à Faustin Sougar Elombe, qui est notre directeur artistique. Et nous sommes à représenter un groupe Elombe au moment où nous nous parlons. C'est triste. Koku fait la moine, on a agi à exaucer. Et ça passe mingi. Et je lance encore une autre avis dans les téléspectateurs. On a besoin de Bazali Banda Mboka. Oba Mesana Kolanda exaucé na Banzonzi. Oya Koufi aza mwana ya Manda. Oya Koufi aza mwana ya artiste na bino obo yebi obo sepelaka mingi. Bon, talakaka Koku fait la moine na ajuana eza mwa pasi. C'est pourquoi nous aussi nous sommes des responsables. Toye ko lela elongo na Manda. Toye ko partager tant où il y a mawa, tant où il y a pas si on a groupe sans souci, c'est pourquoi mon présence na biso bata Simba, toza awa na matanga ya Amanda. Vraiment, moi les lobamoko particulier au lobe pas ya Amanda tant à d'autres la vidéo au pour nous conforter. Bon, pour nous conforter Amanda, je la demande plus. Azala maman. Comment maintenant vous avez la maman, je sais que choc au Isa pas 4-4 naie et aussi dans les lotés lobité mais Nzambe mutape saka Nzambe mutaboto laka. Toyebi circonstances oni Nzamba zweli exaucé mais kaka ndenge Nzamba pesa ki Amanda on a exaucé. Exaucé mususu pe akoya kaka na mulongo wana Nzamba koyeba ko combler trou o esali Amanda ya ko longola exaucé compte tenu âge na ye Nzamba bindeni o pesa mususu oyo akoya kutsa su kimia katikati na ye avant da kimia amitungisa te aluka banzela te akino yeba ke exaucé akufi pona nini asali pona nini te aluka te. Le seul, nous surtout, c'est le destin, c'est un Nzambe. Nzambe est le pourquoi salami. Nzambe pas yebaka. Et le salami boenga na kolongola. Pinzoli wana na kosukisango ne loko boy. C'est la kimia. Après ça nous sommes beaucoup Nzambe. On continue toujours cet élément. Toujours qu'à impression, il y a artistes, il y a bandeko, journalistes.
Namoni Soussou arrivé à Fallon Bito de la Suprême. A pu partager douleur nae. À Zakina Biso depuis lobby, tout le monde soit sur les jours enterrement. Fallon Bito de la Suprême. Mes condoléances. Oui, merci. Merci beaucoup, Adams. Tout le monde vraiment oye quoi assister le Soussou pour la deuxième fois. Amanda, jour enterrement. Exaucé Zalakinan. Bon, exaucé Zalaki bébé. Moi je me souviens Zaki so nazana maman nae yé so ka seng maman ni loko maman na zo umi so mona ra yena sima na to inanga tantine Fallon donne-moi c'est ma 500 francs en tout cas je vais vous laisser tranquille donc c'est vraiment douloureux surtout en otaba cédé à Amanda ou à Sala qui a histoire na vrai elle a aussi joué avec son fils donc c'est vraiment très triste. Vraiment, c'est vraiment triste. Ndenge Fallon à lobby. Vous avez un message particulier à travers vidéo ou Amanda pour nous reconforter. Bon, c'est la vie, c'est Dieu qui donne. Nous allons mettre à temps et à circonstances. Les babies sont malades, mais toyé wana pour nous ressourcer, pour fortifier. C'est vrai, tous ensemble na elelo. Lui peut-être à osayer moko. Na moment on ande à ressentir vraiment, à ressentir vide ya mwana. Parce que na moment de part, muto akendara mona keno découvre un nouveau monde. Biso ba toti kalinde, toyé ba malgré l'espace wana mundo remplaçant wazate, mais toyé ba que nzambe mutape ça qui peut mutation, on ne peut plus rien tout comme c'est kaka. Merci Emo Nabandoko Baotalayo à travers cet élément, à travers le site www.potonapoto.com. Mot de la fin, Isakara Bandeko Sobota Biso, Toza ba pèlerin, Toza ba pèlerin, Toyeba, Kovana Batou, c'est vraiment important parce que lorsque sans la tempête, il y a liou et yara et l'obate. Au rose, on a passé qu'un bon, on a ça kiti, mon koufi et que mon temps est l'oroté, nos valgines n'a pas mes bikisi. Donc, tu es barra au vent en abatou parce que Amanda a eu au vent en abatou, soit en abatou bien, on a malgré malade, malgré j'ai quitté l'hôpital pour aller à la route, toujours quitté l'hôpital pour venir. Donc, voilà, un mot de la fin, Zara, que non, tu es bon vent en abatou. Tout ça va pèlerin, surtout comprendre que nous tout ça, et l'eau pamba, tout ça, le lend de qui bonga et zate. Et puis si n'a pas passé na motema o. Bino de bato ya mokilie, boto saka makomi na nzambe o. Botambola malamu na mokilie, botika masumu na mokilie, botika basi ya bato e, botika mibali ya bato e. Bino ba congolais, boleli makile sofani na Congo. Botamboli mabena mokilie, 40% bopesi na kindokie, 40% bopesi na kindumba. 10% bopesi na moyibie, 10% bopesi na lokuta. Botamboli malamu te na mokilie, lelo baboti bakomi kokunda bana e, esika bana bakunda baboti o. Ofingi bakonza mboka na minoko e, olakela. Tomoni artiste c'est vraiment après lever du corps. Tout le monde était là. Namoni sous maman présidente Via Aïe Panabiso. Vraiment maman Via. Exaucé Zanani vraiment pas na. Et pas nangai exaucé Zamwana. Azamwana d'abord Azamwana Lekinanga. Amanda Lekina Biso camarade ya Fifi mais pour nanga ça vraiment Leki. Alors exaucé Ernest Ozane Nandaku soit Roya pas na Biso soit Biso Roya awa. Donc pour nous Aza vraiment moi na Biso. Voilà. Tout le monde a assisté à lobby, tout le monde a vraiment, ça montre que vous avez vraiment une relation avec Amanda. Message particulier au monde Amanda a bungisi mwana boye. Message oyo vraiment sur Amanda Talia à travers vidéo oyo éthique la vraiment conforter. Bon, d'abord et là on a y a mutu ya na rolobana loba qui on peut lobby pa na ye moko Amanda que avant to botama nzamba yeba kinini kozala. Tant to botami na mokili to kokuta liwa. Yemo kutu yeso akufaki mais c'est vrai yeko akufaki pour na biso mais biso lokol la tokuta déjà liwa moto nyonso oyo zolo na ye etala na mabele elinge lobake abengami liwa un jour donc lelo eza tour ya exaucé lobeko oza tour nanga tour Amanda tour ya na yope tour ya moto nyonso donc liwa eza eloko mupayate c'est vrai toza bato mais lokola toyebi parole de Dieu tolelaka kaka lokola banzini toyebi saka nzambe azwa lokumu parce que soki ezalaki volonté ya nzambe te mbele exaucé aza toujours na biso ti lelo mais lokola eza mokano ya nzambe nzambe pe anzimaki ta mosu nzambe amoni ke mwana anyokami mingi na maladi ta mosu nzambe amoni ke mwana atungisi mama mingi bon akende kopema
tolingaki ye mingi c'est vrai moi nazali pamboli ko te pa nzambe ka nzambe ya pesa ye pe mutazwaka azui azwa lokumo de longo na ko lobaka makasi yangwana amanda zala na makasi lokola yebili lobanzambe nga nazana ko banga te nazana ko ndima ete un jour d'abord eloko tozoleleza nzambe ayamba molimo ya exaucer na kimia ezwa esika yango nde eza souci majeur na biso le reste eza mrambo nzambe voilà. Merci, message mo particulier na bandekono ya poto, baninga, ba collègue, ba fan na yo à travers site na biso ya poto na poto message eza ndeni. Message ya makasi ezaka que botala rapé ya manda, bolinga rapé ya manda, bosepelaka na ye na musala o asala bino, ba yebaka bandeko ya malamu to baninga ya malamu na tanga pasi. Pasi yango ekomeli ya manda. Ne fiske appel na yo ko benga ye e ko sunga pe ko fortifier ye. Ne fils qui appelle na yo ko benga ye to ko solola na ye e ko sala ye bien encourager ye pesa ye courage pesa espoir ya vie ko bisa ye que après loi ya exaucer vie mususu ezali donc nzambe ayebi pona nini asala yango c'est ce que je pourrais dire. Ouais vraiment toujours continuer toujours na élément na biso to moni pe coquette ça peut aye caméra ozo fundaka ba o baye donc so yete donc ozate coquette mes condoléances. Ouais, merci beaucoup Adams, merci pareillement. Vraiment merci Tomonio, vraiment lobe ozalaki, le lobe Tomonio, Amanda Koufeli, exaucer zalaki na nipana yo. Bon, exaucer, na rolo batek exaucer azaki moi na Amanda. Donc je peux plutôt dire qu'exaucer moi na biso, bébé na biso a Koufi en tout cas. Et ça li penza passe. Poto wanda ko maniveau to na yango yo zara moi na biso to za mobile na biso po linga ko kanga biso mingi. Donc c'est un peu ça, ça fait très mal mais que faire c'est la loi et la nature, on n'y peut rien. On n'y peut rien. Un message et pas il y a Amanda Feza ou Azolando à travers vidéo et puis message là-bas na poto Orlando à travers poto na poto. Amanda Feza on a bien aya Clarisse grande sœur n'ebi qu'ils a pas si perdre moi na le quoi exaucer. Ils a pas si mais nzamba peso makasi nzamba soutenir yo on est de cœur avec toi. Aux ans de Konabiso mais pour na poto en tout cas n'ebi que n'ebi que beauté image azolandanga n'ebi que sage azolandanga sage yo n'ebi que la mine azolandanga donc poto na poto ndera na loba cote assuré donc poto na poto cote assuré kala mingi te to na masolo na poto donc kala mingi te bon mon coquette na poto wa rufungwa ma rozala ouverte na bino donc merci beaucoup mais équipe ne soit poto na poto pour bazan ami qui en tout cas cote assuré coup de chapeau na yo Adams les cordons donc rien à dire quoi on est là. Merci Coquette et ça. Merci beaucoup. Okay. Vraiment, tu continuer. Maman Chako, mes condoléances. Merci beaucoup maman. Maman Tomonio, oye ko assister, Koko nayo, moi nayo, Amanda Feza oyo, a outi ko perdre, moi nayo vraiment, ba impression pe ba message moko oyo ko conforter Amanda yo ko lo bani na part na tant que maman. Bon, na lo ba na Amanda boye, nzambe apese kimia. Eza mokana nzambe peut-être alingaki ya la kandengo wana passe côté mingi na motema te et ya kanango ekosila un jour mais akotikala ka ukansa mwana wana ke azalaka nazalaka la mwana nga moko ya suka ya mbali mais côté sale mabete nzamba pese force ya ko vivre encore Nzamba pesa ye makasi ya malade zoyete que des bestoma que ma malade ya mabe zoyete apese sous force ya kosala musala ndenga misana kosala. Merci. Moi message na ba fanatique na ba otala partout dans le monde à travers site na poto na poto. Ben ba fanatique na ngana linga bino mingi na mena kansi mikolo bolali moi trop. Mais bozo mona pe ba œuvre mère azusala na kotika la ko décevoir bino te nzamba zo pesa ngana makasi ya kosala mosalo na bandaka bomona tikine sikoyo timo kono na kokufa na kotika na kama mosalo bo soutenir ngai bo pesa nga ba conseil à bien ba remarque soki ali pe bo tika te bo tindela nga ata bo téléphone nga na 09 98 20 39 41 na lingi bino mingi pe merci mingi na poto na ni na bino ya poto na bo bino sora sans bino tozate merci mingi. On continue toujours Bosco Kaungu autrement dit
coproducteur tomono vraiment oye lisusu ko assister Amanda Feza wazande konayo bosane musala moko akufeli mwana un mot par rapport à circonstances moka keza douleur eza na mitema ko perdre mwana oyo akoli déjà comme na âge à 11 ans eza facilité donc babi touta na mabele tozonga na mabele mais tokokendaka na ba âge ya boyete donc mwana na biso ana mpena mukie mais nzambe ye moko toloba nini ye moko apesaka mpe mo mutabo tolaka donc eza kaka koyebisa bandeko na biso azalaka toujours na motema monene ye moko mutapesaki ye mpe ye moko mutazwi ye bakopesaka nzambe merci parce que bible lobi na circonstance nyonso tokumisa ye donc ederangeaki moral ya bato presque ebele libanda mboka bakomi pena kotuna mwana ngo abelaki mwana ngo asalaki nini mwana ngo akufi aza na age nini donc na réponse ozongisi ezali pena te mpo ezalaki douleur ye pena ya makasi na mitema parce que partout alors mulashi abengaki apartir à Londres komeka kotuna toujours ye pas na souci na kolela toujours yango tolobi ka akete mitema ezala kokita toza nzela eza nzela toza ba passager toyaki tozoleka mpe tozonga place oyo towutaki donc nzambe mo mutazo atindaki mo mpe kaka azwa lokumu na ndenge azwi molimo na ye quoi. Merci beaucoup Bosco Kaongo. Ok, merci à toi. Mes condoléances Bidi. Ah, mes condoléances. Vraiment poto mobimba bazotala yo bamonyo ko assister ndeko na yo Amanda Feza wa kufeli mwana ye exaucé wazaki pe mwana na yo en tant que comédien. D'abord exaucé azaki na ne pas na yo. Bon azaki mwana pe koko. Tout ça ne film ya mankoko. Azaki pe koko na biso bon. Donc comme to comme la famille mais grande surprise de Taraboué oh Amanda mwana kufi bon. Choisate ya moto kuiga na terrain. Tu assister à matanga pour ya pas saison mutunyoso. Message mot particulier et pas Amanda Feza sur la vidéo oyo ezakola et conforté et puis message nao na bana poto ou bazota à travers site nemso poto na poto. Bon Amanda ajezana nous nzambe mtapesa nzambe mtazwaka ezo mutunyoso esalo pasimite ya mambo yaka mtumna tourna et bien si age ko kite même susu nzambe mtalinye sa mabwe pour le sambo ezaye na ome nzamba pa favorisant kaka. Ah merci. Pour la bafai na yo ya poto et puis bana poto na poto bazotala yo à travers site na biso poto na poto. Ba bafai na ngai makambo ezi biso fubo soutenir biso eboki muninga po taka kinonde koma fubo soutenir kanenge ba dadi keto kambo ba soutenir ba commandalo la Switzerland. Bon, moi, Janora, José Mou, Lévi Albert, que va soutenir trop Arsène Dombele, na maman Bibiane Milambo, binonga Lili Kiamvu, moi c'est à Papa Douglas. Donc, Blora, il faut soutenir biso. Merci. Merci Poto Mobimba, merci bana Poto Bozaki fidèle ya rotala biso nakati ya élément oyo spécial dans no comment ya matanga ya exaucé mwana ya Amanda vraiment tosilisi to pratiquement na suka to laxibino ba obayaki bozo juger caméra na biso juger ba obayaki na ba obayete vraiment bino mo bolo bana bandako c'était vraiment un plaisir pour moi ya représenter bino émission ya lelo ya koloba mingi ezate nyonso eleki bomoni nyonso esalami bomoni to laxibino intégralité ya matanga ndenge to bandaki enterrement nande ba ke cimetière vraiment na ono ya Bana Poto, au nom il y a www.potonapoto, au nom il y a mon boss Lamine Dovo, il y a Maman Flosibel, mon journaliste du Saint-Esprit, vraiment te présenter ma condoléance Nabiso, na Amanda Feza et puis na groupe Sans Souci d'Afrique Mobimba et puis na artiste comédien Nyonso, topé Sibino vraiment ma condoléance et puis un mot pour Amanda Ndezalaka. Ngana lobby Lamine Dovo a lobby na yebsa Amanda Feza boye Amanda Feza
courage nzambe mutapesaka nzambe mutazwi nyonso oyo eleki tika ete lokumu ezonge pa na nzambe vraiment bandeko to ba présenter ba condoléances na bango na présenter yango vraiment au nom ya groupe www.potonapoto.com nyonso eleki bien. Quant à moi déjà na rotika bino tokutani prochainement na élément na biso il y a autre représenté bino prochainement vraiment il y a relobeza sous-sauté il y a rebaxeza sous-sauté comme à la coutume si on est à coutume na ngai donc ni ne si la raté toujours continuer toujours donc check